d'esprit. Oh, ngam na kindar nango la team. Des services la team basale langai. Mais balingara ba récupérer ngo lenga na tigi na ngama ngam na bango. Balingara récupérer on a tali que za identité na ngai na kopesa bango pona nini? Pour ba pour ba memela ngo bangulu. Merci Akima te. Olivier Akima te batika batika kasi monde batiki wana. Kasi makambo to benga ngulu so ba memi na poto batiki o kasi ngulu yango na dadi mola zo ba japonais to tiki pona abengi héritier petit mais héritier za petit frère na ngasi mais siko to kolongola ki petit frère po non longwa wana kosi le chef a komi mukolopo a komi chef asali yo ba bola mobele asali nini asali ba bola mobele to kena obeta ba concert pas Théodore Biangema ka pona ba générique yobi combien Théodore Biangema pesa président ya Guinée yobi combien pesa ba générique onga na sala yango mpe bendi ba production wana au concert moko et 70 000 balles. Pourquoi absence na yo na stade de martyr na ba ene na yo ya Wengi et pourtant tu as évolué aussi na bango au c'est la Sofiera 2 mois à peine 2 mois au Kemikili. Mais pourquoi ba reconnaître qui Valère Wanati? Je viens de te le dire déjà que Wenge oyebi Wenge na makambu ya 12. Ale makaba zalaki wana. Ale makaba tellement ngana yaka na style oya ndombolo. OK. Yom to ya nango? Oh, bumuna yana makambo. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelman vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac. Voilà, vous êtes nombreux à nous suivre sur Congo Mokili. Ibrahim Abdi, votre humble présentateur de cette émission. Par rapport à l'actualité, je reçois pour vous Japonais Kyoto Oyoyo. Asalaba exploit, il continue toujours. Il y a Asalaba exploit Namboka. Et puis dans le monde entier, pourquoi pas. Et aujourd'hui, par rapport à cette émission, je ne suis pas seul. Je suis avec mon confrère D. Merci Madinga de Africa Info. Mais aujourd'hui, nous avons voulu Yarozalanaye pour que tout un icône Abana vraiment Moussalo il y a longtemps jusqu'aujourd'hui. Il continue toujours à exercer en haut avec beaucoup d'efficacité. Voilà pourquoi toi on a plaisir. Mais avant de commencer cette émission, le réalisateur de cette émission, Arnaud, qui est derrière la caméra, il y a Lynn Wimba depuis Paris, Nabo Sanarate, l'honorable Gaëtan Kodia, l'honorable Rémi Ayos, Olivier Doumou du côté de Brazzaville, Nabo Sani Isouste, Sims et Cédé Nabo Sanarate plutôt, Boza Ebele, Botal Arabiso, Laure Manze pour la Queen, tout le monde doit abonner à Congo Mokili. Merci Nabino parce que vous avez fait confiance. Je reste pour vous avec des merci Madinga, Japonais Kyoto. À qui déjà j'ai dit bonjour Japonais Kyoto. Bonjour Abdi Ibrahim. Ouais, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps, mais je suis là. Tu es là. Je suis là. Bonjour, Dieu merci. Bonjour Japonais, nabi ba directeur ba mono lisusu ba sepeli ba mono kala ba mata motala ba internet pour tout le monde et mon pour na ba internet ba fanatique bonne musique ba mono kala. Bon, en tout cas, on a salué tout le monde. On a salué tout le monde, ba lingara la bonne musique et puis ba lingara japonais. Japonais na bino azakara toujours pour na ko servir bino o bino bolingaka. Ndenge na banda ko servir bino depuis et puis et ça jusqu'à l'infini hein tino d'ailleurs donc naza wana toujours pour na bino
ba question c'est bino ba journaliste Dieu merci na Ibrahim bino botuna ngape na ya nolandenge ala kaka sope ko palola na palola. Voilà. Merci beaucoup à Freddy Loubaki, statue de la liberté depuis États-Unis d'Amérique. Je viens de le dire et je confirme. Loubaki, merci d'être avec nous. Première question Nabiso. Lelo japonais, toi tu vas mon japonais, bah il y a combo et il y a ebele, bah tu vas vraiment une petite parcours artistiquement japonais. Tu éviter japonais bah wapi et tu le tout ça japonais qui. Wow. Japonais en tout cas carrière, parcours nangai ou bien biographie nangai eza un peu large. Japonais na bandi j'ai appris la guitare à l'âge de 6 ans. Et na ba 9 à 10 ans comme ça, j'étais dans un orchestre. C'était féminine, orchestre mo ba benga tas bolingo. Wana bino bozala kulti bozala moi bozala ba bobotama namte quoi. Là c'était dans les années 81. Donc avec na tas bolingo, les na longwe tas bolingo na sali moi mini trajectoire pas général de FAO. Paix à son âme. Après les na longwe na ke Station Japan. Pas un boutamutu rajakula les na longwe wana na salle moi petit parenthèse muké na quartier latin pas les grands mopao Koffi Olomide les na longwe quartier latin ndé na eko kende wenge musique 4x4 tout terrain les anges adorables les toi qui biso toi d'ensemble quoi à l'époque des Pentagones les tosali Pentagone et après tu veux voyager pour notre que ça la fait de l'amour les aussi si fait de l'amour ndenga na tika nanga na poto bango bazongi na kini awa orchestre Panzani les orchestre Panzani nde wera sala qui appelle nangai atindelinga ba Zakari Baba soit honorable les mola atindi ambassadeur qui Jabron na honorable Pacho Panda pour bango bazaki na Bruxelles ba ko zonga na Paris. To salipe voyage na biso ndenge zala kaka toye ensemble tikin intervention rapide bon na ya no la batum suba ba tin intervention rapide et alara japonais uta mikili aye ko intervenir pour piano nde to benga piano jibin piano papa chéri ba salute belé ya zalara déjà na groupe mbazora presque ba lempela ba lemakaba ba fikare mais ba tutu kaluji ba emelia ba blaise boula mais wera atikala kaka ntone Didier Masela Alimbonda Christian Mabanga Adolphe Nafere yango atala ibinabi na guerre ndenge zabwe kuna baza alemaka za kuna maître fikari za kuna Burkina Faso za kuna donc ezala show. Mais par contre basala qui demande recrutement na sima bazwaka bazui ba kakol bazui ba petit flamme mais atala ike na kilo makambwango na ndenge bazala qui déjà ba le makaba ba Burkina Faso wana ba lourd bazako peser flamme angako ka kilo wana te yango na saki intervention rapide ngana yekin ndebe to bandai masolo to beti intervention rapide tant et kangi après ainsi de suite to ke ba solo la bien nanana to beti ba palais des sports to beti ba Bercy to beta ba quoi encore to beta double zénith les to sala laquelle elle est parlande bon aza vient en palais mais et simbagi sous-souté vient tourner de la forêt il y a eu les grands formateurs donc les simbitenga na tika nanga suna mikili bango bakiti na kin na ba ferré bango tout après bae ko ya mikili oyo bayaka ji d'état salaka accident azara na beki azara landela mo ba traitement ya ba kiné bango bakomelaka partir à Londres nga azali na Paris Ferenda benga nga partir à Paris yaza oya benga nga yaza pono yaza ndeni ni obi ke vena auto solo na biso bien te biso benande to abu nga ibil
na JDT tozonga na biso te toluka to sa tabulu to sa ndeni est-ce que pena so to sa elo moko ayo simba na bi esimba te poani c'est une bonne idée nga nazwa téléphone na nga na bandi ko benga na bengi Serge Mabiala na bengi ba Jolokis na bengi ba Mabia kasi Serge Mabiala ko na bengi ba Jolokis na bengi ba Gemerose na zui ba Kapanga la mutuka mune do na sali penza recrutement ya groupe to bando travailler wana bango bazana na Londres Ferré Bill na JDT bon Ferré tellement ça na doc il y a précipité l'air déjà monique et japonais kuna sa bandi déjà ba boulot tu as répété na Pantin Landry Manoka donc il me tapé ça sur espace moko Landry Manoka ba Guy Boston ba Majaki Watunda bango ba soutenara pendant que bango ba Ferré bazana na Londres ngana bandi ba boulot Ferré a précipité aye neti azara na doc mais JDT na Bill bazara na docité to bando travailler na Ferré ti et sengi que faux Bill pe aya JDT pas ya mais c'est tellement qu'ils n'avaient pas ils n'avaient pas de papiers donc on était censé y a koluka ba ressemblance y a ba identité moko boy OK ezokokana tantôt na Bill to ezokokana na JDT pour totinde la bango bongo bakatsa pour Londres to benga ngo aquarium Londres so koti Londres pour kota ba Paris wana et comme ba exercice belé totindeli Bill Clinton pour toujours il bosso ressemblance à Bill totindeli Bill aye bon JDT tellement zaipé kolandela ba traitement ya kiné tozeli moi mukie le temps que to fuyara to luka ressemblance ya do ki moko boye o ekokokana na JDT ba Bill aye to bando travailler na Bill ti to tindeli pe JDT donc JDT pas kat ici aya Paris bien beki na ekaka to bando travailler pe ti alandeli bakine sili producteur à Monani c'était qui c'était de Kisha l'homme qu'il fallait yem ta produisa biso premier concert au beta na LLC na Paris plein à craquer ba tumsuku ba kota te ba futa ba billet mais ba landaka concert na son ba au moins na bango te mais car na libanda ya LLC wana donc c'était vraiment c'était bien et ainsi de suite c'était tout sali album tout sali miracle boy biga ndenge pesa vraiment Bonayoti to sali miracle et kanga ndenge boyebi kaka ndenge kanga et après ndenge ala kaka ke ba dongola meso ba tumisusu peka o ba la esprit neti ya bakulu dimba ba sepela te babi bon ba petit au photo beta bango moi ki nyati bazwa ntusufuni bazwa moi ndikila ba kabona ba beta ka moi eloko to kabwana visa klayela bill ki contrat ya skol verambo pe aya a tchela ba faire paquet faire akenda quartier latin les marquis pe salineti ka ki moi ki mwanga pe to tika kuna na JDT na ba Serge Mabiala toujours to continuer to beti pe sous LLC musu na JDT et ensuite ngana JDT pe to yo kana tendenge ya laika tellement de jezaki lo mo il fallait to panzana kaka ngana JDT pe to kanite ki moi pe sous ngana JDT enta JDT tika na moi parti na e ba Gemerose ngape na zui ba Serge Mabiala ba Kapanga les marquis please na continuer pe tant yepe kuna les marquis na yepe à JDT kinyata ngape anga kinyata po et zalaki déjà que ndiki la moko ya lai tant on le ba kinyata il y a beaucoup de gens qui le suivent ba comprendre que kinyata on est là
Kenyatta donc kose sengana donc mais ko palangana ti ngai palangani je te pe kune palangani bil pe bayaka na faire bonakin bango pe ba palangani et bil ke pai faire pai ministre Lukia azongisa bango ndenge moko bomé et simba kaka te po ezalaka déjà mbikila de basi ba boaka quoi bon après wana nga pena yako kitakin na kitikin c'était vers 2012 le na kitikin Vincent de la Forêt bayaka na Zakari baba so baye sous ba intéressé nga sous te japonais nini o vient à Chabwala tala kaka à l'époque wana to sala préparation ya flashing gate bah to solo pe na Vincent na ibisi pe Vincent ba condition ngai ngana lingi boye to solo na biso pe bien bon tellement c'était via Chabwala au les Hollandais alors que tout sur papier ou bien sur un contrat bon j'avais confiance à lui ça lui a confiance na dit bon au Vienanga il y a village Vincent na binanga japonais ngeke mpanya boala toke na onka marga panya boala a ebisinga bon na pelo na car pour na monika otambo na ngwana eza ya yomo wana zaki na Mercedes ni compresseur coupé il y a son belinga Chrysler avec Chrysler il y a à l'époque en 2012 Chrysler à Sika bon à l'époque ouais ils avaient ceux qui 17 000 balles bablo moi bon c'est trop déjà c'est trop nani mais à l'époque 17 000 $ c'est d'un bon belé Moussala na 17 000 Moussala na 17 000 balles yo mona 17 000 balles ya mbongo c'est comme si ils ambongo moya non ils ont oui ça karambongo mais ça mbongo danger tende ngol Moussala nde mute benda makambo wana tu yo ebi onga na kotisa po na équivalence wana tous ça on a parcours to ya wana voilà to continuer petit et sengaki ce photo betelo mo bonan vite fait avant flashing eta nde to betaki satellite OK to beti satellite pa bon na yo tala ba close nde to solo like to sala pe ba voyage ba Angola ba Côte d'Ivoire ba Nairobi ainsi de suite et na yo ta selo ba close nde to solo like tellement c'était pas sur un papier na moni komo kende net na ndenge moko siko ngai nazaka na devise mo j'aime pas trop makambo ya ba polémique j'aime pas trop aussi ba tiraillement so na moni loko mobo ezo marcheté natikaka dans les calmes qui ezala makelele pour makelele mute sala biso musique té et nous les musiciens et yana makelele té mais biso a to komisango to transforma forme ya musique to comme ça musique faut ezala polémique so za la polémique té net ba to yo kaoté mais par contre ngai de moi-même dans mon il n'y a pas de sens. Sans sa polémique. Sans sa polémique, il y a un sens parce que polémique et l'accent à boulot te savoir dans les polémiques donc ce que yebi bato ba luka polémique musa les amuke si quoi zo luka a kota on a polémique pour bato ba tchaka et ça n'était pas sa valeur na musala mais nga na yebi déjà musala guitare na bandi na âge à 6 ans. Si on a un look polémique pour ça et servir ngana na bando finga na finga wera to na finga na bando finga ba faire ba to mabe te ba to mabe te to sanga makambo simbi na ngote e simba ka melere simbi sute simbi te na Vincent pe to kendaki simbi ti ye o simba te et basta na tiki vient na kwena ngape na benda na kwena ngai nazo continuer parcours nanga non et après wana le na longwe wana na monté groupe nanga moko les marquis des japonais na voyage pe na ba comment les marquis je voudrais savoir ils ont ça la ba groupe na soki oti la introduction les ara les marquis oh mais parce que ça est logo moko o na kolo to pesara les marquis to na faire kombo ngam na pesara te mais groupe wana ngam na créa dans le fondateur il y a le marquis mais Moutou a recruté ba musicien fondateur
faire ayelanga idée na téléphone mais a recruter ba musicien te ngam na recruter ba musicien ya ekutanga na ba musicien siko fondateur ezana ezayo non ça va toi au début quand tu bino bo tuna nga pele na boyo quand ndeni fondateur ezana fondateur ezana to chabongo te ezayo moi oyo komi ya kochali su fondateur ezala yo ba directeur Paulo tokende fondateur nga OK ba to kepe na supe contrat moko boye na Angola na Paulo Tudilu na zwa ba petit na nga neti Shikito Makinu na zwa ba mwana Kongo na zwa ba Kunzardo na zwa ba Likinga trop de musiciens il y a Ferrego là pourquoi préférer go mais ba longwa kana bango déjà pas faire OK na zwa na Vasco Mabiala wazara secrétaire à faire directeur donc on qui chargé à communication chargé secrétaire donc CG pena donc secrétaire général ya groupe affaires Zara Vasco Mabiala yé pas longwaka Azara suna ferete l'air à longwe na moni que Azar c'est un bon bosseur na bendi to avec na ba petit to bosser ti to ju contrat ya Paulo Tudilu nde to kendaki pe Angola la to kendaki na redi amisi voilà to sali pe ba production ndenge za kaka esimbi pe to zongi pe kin le to zongi kin nde bon tellement na monaki ba petit bazo comprendre vision on a zali na ngote na monte vaut mieux to tika na marambo nande to tika marambo ngo après quand la mingi tena yo monaka ki petit héritier longwe pas Vincent tant a sali premier album na Retirada et Simba ika ndenge bo monaki Simbagi sope Simbagi te to yebite menga na yebika ke et Simba ndenge Simbagi voilà pour nazon appel na yo na eloko en fait relation non hérité bana non ndeni po yo ya et pas ya hérité Watanabe oh mais c'est mon petit frère relation bana ndeni na sala ki so appel pour intégrer mouvement oh bah ça rappelle na na ça l'appel col orchestre me ça l'appel donc hérité Watanabe benga rona mais oui ye mzasa ga appel à mon ngete na makambo na za nango ezo senga za pondo za la et senga que faut quand même mutu moko aza compétent mutu moko aza déjà na makambo ngo parce que abeta pe de ba générique l'air ça les retirada ezana ba toza clair retirada banzembo simbaka quelqu'un nzembo simbaka mais ba générique abeta ba générique ya atamo e kangara te et kangara atamo kangara te générique ni e kangara mais Kunzardo déjà za radio soda makasi wana qui soda makasi talinga te na bibi siko générique ni e kangara yo zolo bana na kita ou bien na ba cri je comprends pas na ba crité générique il y a la team o pesa makam na première opus na te bon to longa na première opus to tchana nyoso na ba album héritier pona yo générique te pona ngate ngam na beta yo ba pona ngane générique ni simba bino nde bino boyebele Retirada générique oh simba zaini na album na album o abeti Retirada na mi ange mi démon générique ni simba mi ange mi démon na woso les deux génériques on a des simba ya on dem simba démon na woso voilà donc les deux génériques wana c'est moi. Donc sans yo héritier Watanabe aurait pu travailler de deux génériques bolanda émission et mora loba te ki na tala ika ki na moni ki e to tikala na e moro ya zampon bat baolo bananga banzembo zo simba mais ba générique zo simba te mais les qui na opé Alvarito solo beta première générique a évolué na fali pour pas à ça la exploiter côté kuna mais pourquoi pas y tango héritier Watanabe bengaki pour la première fois ba travailler générique ko pe au simba et goye pas au simba si go simba était bon on se continue de comprendre et là on est yo zarana ngai zandeke oyo ngana sali et simbito et simbité il y a eu simbi le deux simbi OK avant na ina zonga mukie na japonais koyoka histoire na ona ngai vraiment yo moko perception parcours na yo to mekepe mais non zonga mukie na sima non zonga para jakula beti na dans le solo on se retrouve na wenge musique à 4x4 appel wana pour se retrouver na wenge nani asala appel
nana bengaka yo et ça la mandenge rime il faut te ba rime en ebele c'est japonais ko ou te pas rajakula ko ya na wingi musique 4x4 so il faut moi la vérité wa te voir moi na nzambe bon nzambe naza mwana nzambe na mutu nzambe naza pe nzambe te naza nzambe na petit die oui na nzambe merci oui bien na nzambe et ça la mandenge ni po o ya na wingi musique bon et ça la en fait l'air ba uto beta Pentagone ba e ale makaba atikala na poto po akendo atika olandela ba cours na ya ingénieur bazongaki na Ficaré voilà maître Ficaré na maître Ficaré siko tellement maître Ficaré amona ika atikala ki ye moko ebika ndenge ala atanga pe na kalanga pe ka bon so na zanga moko place moko boye so na ina sa encore na sa pe kanko Ficaré siko comment ça banko wana penage tantôt le mususu concert boye aroya ya lingi siko ebika de la forêt ndenge azala atala bien Maître azomona ka azaye moko maître photo lingela epena boule. Voilà le roi de la forêt. Le roi de la forêt ba lingela maître Ficaré boule atindi ba Samilo wasi ba Wania Fataki ayebisi bango bolukela ngai soli c'est moi kasi ya makasi. Ba yebisi mais soli c'est moi azara na tine la rajakula en japonais o rajakula benga mwana abeta ka danger atinda batu wana ndi mbaya ko yiba nga ko yiba. Maman a wingi musique. Ba memingai epa ya wera ba seria na zofana na la forêt na avenue de la forêt kuna toki to travailler ezai vers ba 10h voilà a chelinga album wana ya Pentagone na travailler album wana de 10h ti ba 16h na jeu album mobile le na sisi album wana epsinga bon japonais répéter ça ba 18h après singa chauffeur na ezara Wania Fataki apesinga pe na mwa folar moko na mwa forme oyebika ndenge ya bango bautaki mikili po nazala pe présentable quoi bake batinga pe na palais na bongami à 18h la samba le tokomi la samba wana ba répétition toujours beta nzembo ya papa chéri les chèvres de Messé Séguin hein bakutani na bango na centre-ville pour dis-moi il y a une place na bimisa solo o voilà solo o ya ndombolo le na bimisi seben oyo jibatali pena siko tellement azaki na préparation déjà ya album na ye a fait de l'amour petit solo abetu eza mystique bayela otala mamuro bavanda na se balataka bapantalon noir oyebikaka bapoussière ndenge yaka ezalaka pene elanga bango tous les batelema bapantalon tout ekoma poussière donc tellement n'importaka bango. Bon, moi-même, je ne savais pas que dans mon état que bon, na zobeta na ok, na sina kotaka bango eloko moko boye. Na ndenge rappé 12 a wenge pour ba sala soumettre Ficaré pe na ba mbala ki saike yo za sala bo moni tala mutu tozu ayeku na biloko asika tato vandela na mabele. Ente et pesa et pour pas ki to bandi ko préparation, il a fait de l'amour na Bongo Star. Na ingénieur Alfred Njimbi. Voilà. Tout ça les préparations papa 2 mois plus tard, voyage à Poto. Ponga kota wenge na beti 2 mois et demi na Kepoto. Voilà. Na oumera na c'est 2 mois et demi tellement ils aura déjà album à JB. Vous avez appelé na soutien, il va appeler Moussala. Ouais, boulot est bon. Nga ebene ils aura beaucoup plus boulot. Pour soutien cause en ango mais so Moussala les a soutien ça relote et ça elote. So Moussala les ande na soutien bazo pousser pour na ba promouvoir ba talent na ba qualité aux anango. Tu vois? Ça pour nous na okata ote. Na obi ke ba vie na wenge
bah reconnaissant qui valeur en haute parce que yo aux amis na Wenge il y a longtemps mais bah au bêta stade de martyr tout le monde va bien quand même va piler tout va travailler quand même na Wenge bon bonjour quand na Wenge on va quitter il y a 12 il y a 12 mais tout le monde est na stade de martyr bande comme sou bazalaki ba limbonda bande comme sou bazalaki mais absence ya japonais qui autour absence ya japonais. Et ça qui dit à quoi? C'est vrai que Yomo Ozole la 12. Pourquoi cette absence il y a japonais Kyoto? Après Wana, il y a plus parce que moi je vais me baser plus dans la réalité Ozole Galelo. C'est-à-dire la réalité Ozole Lelo, et ça histoire na yo dans la team Wata, et ça histoire na yo ya ko adhérer. Le tout le monde nous ça la collaboration plutôt na Kabose Boulembi. Mais plus to kende oui. Adjani auto za la kutuana bon donc te nganaza Thomas la première question première question ezali pourquoi absence na yo na stade de martyr na ba ene na yo ya Wenge et pourtant tu as évolué aussi na bango au c'est la Sofiera 2 mois à peine 2 mois au Kemikili mais pourquoi ba reconnaissant qui valeur wanati je viens de te le dire déjà que Wenge oyebi Wenge na makambu ya 12 Ale Makaba zalaki wana. Ale Makaba tellement ngana yaka na style oya ndombolo. OK. Yom to yana ngo? Oh, bon na yana makambo. Voilà. Comme on bête à Tilelo, coupé décalé. C'est pas coupé décalé, ça et un style ndombolo. OK. Même la Bamindele, comment reconnaître la musique Nabuso? Ça c'est la musique ndombolo. Créateur à style ndombolonga. Mais tellement beau cannabis, ça on a bandengé na ngomoro boye kaka, bae barako valoriser batouté. Et que non, on a genre moro type étranger juif style na comme coupé décalé promouvoir un peu na ndenge moro boy. Japonais na tout na question moro photo. Sa question il y a répondre 12. Ils ont dit à 12 nécessaire yo obeta. Ils ont dit à 12 parce que Makaba tali vena que oh mon ton t'a changer style on a dans Paul bosser à style ya. Yeah. Hey! Wanezaki Makaba style na yaki wana ngana na style mususu na style na ngaya ya bakimboka ya na style moko neti ba biloko ba ina ba biloko ba bongo star neti ba genre wana ngasko na ba style pena ya kinzaki o kweki Didier Masela loba sampo nazo beta bweta voilà ngana ya bongo o sera que onde nini malgré tout qui 12 mais na Roger onde nini na Roger on a monika que mutamoni que jeune so ailleurs oyo étouffé bino ndeni bozo samara mango ndeni poazara pena mwali kuma wana oyebisa bantoni po bantoni na ba piano le basala makambo na bango na ba makaba na makaba pena nde mutu azalaka principal vieux makaba quand tu vieux makaba pourquoi il ba âge nanga vieux makaba yani on a petit non petit nanga c'est un ami c'est tout collègue oui c'est un collègue mais grand frère na yo na nini na âge na kotoni. Voilà, tu évolué. Voilà. Donc il y a un bon, Natchavie. Ça se voit qu'il y a un grand frère. Ça se voit pour l'apparence. L'apparence,
Ah, l'apparence. Comme si pour moi, lunette à vie claire. L'apparence pour la lunette à vie claire. Il y a un lobby pour la lunette à vie claire. Donc, on a mis au toit. Bon. Merci. C'est là et là qu'on nini. Oh, yo dit que au créer na répétition na Winnie musique. Oh, monique était dans la studio. Makaba beta mais ils là qu'on a yo et ça la fait succès et beta na kisasa awa. Yo dit que ça œuvre na yo mais makaba beta. Moi c'est dit parti nini na nzembo nini na générique nini oyo oya yo ba beta oyo dit que loko za œuvre na yo mais makaba beti et bimisa yo. Nani na Winnie musique. Tiens, makaba beta œuvre non. A beta œuvre noté. Mais yo beta yé. Na beta yé na album. Oui, qui a passé l'eau au monde, rien. Nga makaba to beti ka album a fait de l'amour à part fait de l'amour to beti na album soutien. Album nga to beti na makaba, to beti nga makaba na fikare. Passer à Kusangila accompagnement et puis ainsi de suite Didier Massé la basse me soutient makaba beta mais bon qui na beta lo quoi aller makaba pessinga lo beta na studio bote. Nazo boy aller makaba c'est un grand guitariste tout ça rabat j'étais aza icône na mboka o aller makaba beta biloko o biso tout mona danger pour l'air bango babimi wenge musique à 4x4 wana hôtel bango na musique wana hôtel bango na musique ngape nazali na Taz Bolingo na Taz Bolingo na biso plutôt ba révélation de l'année na ba 1980 na 86 biso ma révélation de l'année wenge musique et ma révélation de l'année et na ba 88 après on comprend mais baye bara na bango pena biso na te Taz Bolingo wana ezara orchestre moko to ke beta ba blora ba Mobutu to ke ba Guado to ke makamoko bo tu comprends voilà Fano mon mutayebi père Alec Fano père Alex ça japonais tu évolué na biso tu évolué na biso parce que ton timing est vraiment moqué pourquoi séparation entre Yona et Hérité c'est vrai que vous évoluez moi quelques années d'hérité mais pourquoi cette séparation tout le monde hérité a différents concerts dans l'espace Schengen, absence à japonais Kyoto, na Kinshasa, mais biso tant que bapandi sango, tu vérifies quand même l'information dans la source, bah quand même que japonais, bon bah ZLP Komaki et Yomoro à travers cette émission, je pense que Banine Komaki, bah oui moi bah Zel et Komaki. Zel par rapport à quoi? Que Yonde polyvalent, Yonde. C'est-à-dire, bah dans mon monde. Tu n'as pas PDAT, n'a pas polyvalent. Biso to bien hoti mais bato ba otala biso mais bato pe ba bien hoti bato ba bien hoti monde bato ba bien hoti wera loba japonais de polyvalent yolingi bato ba sunde voilà ce qu'il faut répondre na sola bien na beta ba basse na beta ba solo na beta ba accompagnement na beta ba mi solo na beta ba maracas na beta ba mbonda makambo beleka c'est polyvalent c'est ce qu'on a ça sunde na mi ange mi démon na beti ba solo na beti ba accompagnement na pesi ba partition ba basse ngamoko botala tina ba émission msu be na kata studio bo na opesa bassiste beta bo tigi tout ba partition nga et polyvalence aussi qu'on a ça pourquoi cette séparation parce que bon on évolue bien on peut marque X a même on peut poto a salio ba bola mobelé a sal nini a sal pe ba mola mobelé monde maram susu o eza média et un média où j'aime pas les surtout spiritas spiritas n'a pas si bien mot à trop bien peu bosara bon héritier toujours travailler na biso bien moi je fais confiance à mes frères il y a ça qui est confiance tout travailler sans contrat hein voilà. Na niveau on retravailler na groupe mobo sans contrat. Question posée. Na retravailler na groupe mobo sans contrat. De son na salango par amour. Na confiance mobo na salango envers mes frères ou bien mes aînés ainsi de suite. Mais les na monique et le moment ils ont marché ou bien na monique tantôt les sous ba manquement moko boy et commis.
Makuma gomi pas ya héritier, tu es pas bandeko za au travail na bango, tu es pas ya ba spiritas. Non, va manquer mais auto ta l'émission mo té ou to les gars kala mingi té dadi mola zo ba japonais to tikié pona a bengi héritier petit mais héritier za petit frère nanga balobi pe na to lobela ki yango. mais siko to longola ki petit frère po non longwa wana kosi le chef a commis mon colopo a commis chef mais non o longwa le chef a zara mko tu peux dire devant plateau boy longwa mais parce que tu commences à dire n'importe quoi tu peux dire tout sauf ça quand même mais non c'est n'importe quoi parce que comment rouiller bisanga qui patron à zara mko patron devant les gens comme patron ça quelqu'un qui est petit nanga baza président no ya groupe il y a un visionnaire à la team Wata. À ça présent il y a groupe naé la team Wata. Présent non, j'étais pas là. J'étais là j'étais là pour les soutenir, pour les donner mon savoir et puis pour la paix ça est main forte nanga c'est tout. Tu avais des salaires quand même. Quel salaire? Yo so mon la place nga ba pesa trop matapa nga au mona na panza bilo tout au mona fiche de paye. Yo so mona fiche de paye. Et puis retour on le salaire té. Na zof salaire ya wapi? Caméra et moi, et aussi des gens au hôtel la biso bazana la team secrétaire azali bureau comité directeur exact hôtel la caméra. Oui, est-ce que ngana lingara nga mabete. Oui, vous avez la vérité na ebi. Na lingara mabete mais na lobara vérité soki poussenga net bozo poussenga na lobara vérité. Mais kasi on a zolobati. Le na lobara vérité que il y avait pas un salaire. Salaire est rendé, salaire est à la raquette. Les autres travaillent chaque mois bazo futa yo. C'est ça le salaire. Bon, et arabon ou soit ngana zo bossa na ma salaire. Et arabon mais ce ba futanga chaque mois un salaire et puis na fiche de paye ni on va futanga après concert on va faire quelque chose na wapi na ba tournon nous tout bosser l'héritier watanabe passe moi le micro na ba tournon nous tout bosser l'héritier watanabe botika balo bara tantôt moi prime mo boye bo sal moi tourner mo boye ayaza pour moi 500 balo bako bien ozalaka kuzo obanda kuzwati il y a une différence balo baka zanan kasisko ba prime moi on des salaires bino bobenga. Non, il y a aussi prime d'encouragement, ça salaire. Donc, excusez-nous pour la terme. Donc, qui est conscient au travail héritier. Moi, je viens quelque part en Afrique Info, par exemple. Je travaille avec Frank Stema, il n'a aucun salaire que je travaille comme ça. Ah, au moins, il y a le bien inconscient. Donc, si vous avez confiance au auto, amour envers mes frères, donc on ça la guerre. Donc, c'est que ça, maman erreur. Mais quand on a bolingwa, on a lingara pena batu. Parce que si osé, j'étais inconscient. Non, je n'ai pas dit que tu étais inconscient. Non, non. Je proposais de le dire. Non, tu l'as dit. Tu l'as dit. Est-ce que moi je suis inconscient? Non, je disais ceci. Tu me prends pour qui? Non, je disais ceci. Japonais, quand tu te permets de dire à la télé que non, salaire. Mais je dis la vérité. Pour confirmer, pour dire que non, il y avait des primes. Regarde ce que tu fais. Il y avait des primes d'encouragement. Oui, des primes d'encouragement de temps en temps. Ok. Mais pas aussi régulièrement que voyage, besoin de primes d'encouragement. Bon, on peut voyager, 2 ou 3 voyages. Il y a ça pour nous. Prime d'encouragement pour taper 6 voyages sans prime d'encouragement. Mais dans la team moi tu bien que biso la team moi teza bateau bazar on a bazar quand même mieux payé et puis ça pondo biso mo kozala na bito ça émission sourire dans la fiche de paye mutumo non ngana yo fiche de paye mutumo côté parce que biso peut tozara de fona bino za pondo to ebimo belé ba réalité belé moi surtout ngande ko na ebimo ba réalité belé za pondo zo marque X ya sika o le kana ba télé o ku miserité watanabe o loba o nyosto ko loba za pondo. Moi, reconnaissance na marque X, on a été. Tout ça, une émission, mais marque X, c'est là, Libana. Marque X, ça vaut combien? Oh, il y a eu la tournée, ça vaut combien? 6 000 et quelques de dollars. Ah, 6 000, il y a eu 6 000. Et on est sur le moment 8 000. Mais 8 000, on a payé ça. Et ça vaut 8 000. Excusez-nous. Il y a eu un contrat où ils ont un concert, pas Théodore Biangema. Cap on a générique il y a mon à la et oui que si tu pas Théodore wana do ya tala aponi biso na BCBG biso azui biso pour na générique atali générique ya wosona générique ya mi ange mi demo yobi combien Théodore bien ngema pesa président ya Guinée oui combien pesa mais ça pour yo holandais les héritiers marabona parce que on est concerné chef na yo yo kananu
yoso bananga marque X générique oyo nga na sala ba générique oyo nga na sala yango mpe bendi ba production wana au concert moko 70 000 balles Olobi concert moko 70 000 balles est-ce que na la team Wata est-ce que ça vaut 8 000 soit 6 000 balles yoso bana siko elo oni ne pesi ba concert wana ba 70 000 balles ba générique conception ba générique wana du début à la fin so bolane be mission o héritier moi loba na benga ya zan pour tout tigala na emo na proposé na bise que au sala nga générique mo beauté za pena ba char na biso ba wenge et puis net moi zaiko bani na joie du début à la fin conception na ngai arrangement na nga na mayele na nga et simbisi babor wana ezwi ba contrat na ba Guinée kuna ba 70 000 balles concert moko siko ça na équivalence ya 8 000 na ba 70 000 atambala misato ekokani japonais nazoya ekokani te nazoya we rançon na somme mtu il y a $16 000 non $17 000 na 2012 oui Olobi ezaki mo amuki et puis naza le sel merci le sel est unique oyo muto wera sombela le sel est unique muto wera sombela voiture na wenge musique à maison mais ko banda na likolo tina se boko tuna tous les musiciens muto wera sombela voiture azati merci beaucoup na bola mwana ya wera son to yesu héritier wa kana ba sombelo mu confrère na lobi ya 6500 yo moko confirmer 7000 non 8000 balles $8 000 mais au yesu na télévision pour na yebisa biso ki ezeka bon amuki japonais dit un peu mutuka cher yo soma na vie na yo bando bani carrière artistique mabo ezali osoma mutuka combien et na neni mutuka ngoko mulonga yini mutuka bani tukono so so neza ba mo amiki yo moko osoma na carrière yanga moko na somba Golf 5 dans la caméra na somba Golf 5 avec ba sachet ils ont coûté déjà dans les 25 000 balles voilà neni wana na année 2010 wana zana na mwasa mundele na somba Golf 5 GTI 25 000 balles 25 000 euros voilà. Dollars na Europe voilà oh mais na somba on ya nango awa na ya nango awa na crédit bino bozo ba je po avantage poser na mwasi mundele o ba moi c'est pas au zelon n'importe quoi ba actionnaire na banque na BNP yo zo ba je nga mwasi mundele ateke o mwasi mundele mo zibo et mwasi na bala mwasi na bala pour tous avoir l'impression ba avantage avec 15 chevaux avec 5 pavillons voilà ça pour toi que une épisode que une émission mais comme presque à la fin chevaux biba chevaux na loba o ba kimara kidi 15 voilà mwasi na wala bon tout yebi pas vezali ça pour que toto que ne ma cochiter na émission wa biso to rappeler ba avantage so yayi ba tumusu bango ba tanda ba cheval pe na ba tandi 15 cheval na ba o ba joker ba kimara ni na chantier gouvier wana bonga mona pena kete mutonga rakale me boara et rande boy pour atmususu asomi moi parler ba like 15 cheval sur compter 15 cheval na cheval moraza déjà dans les 300 000 balles les passé dans vie on sait pas bien les passé on a ça maramula yo so bananga les passé voilà ça prouve aujourd'hui tu te fâches pourquoi yo so lukinanga les passé ndé mais yo so tanga ezangai nous parlons de présent non le bela présent c'est qu'on a le bela nini qu'est-ce que c'est là toi qui n'en présent ni lo tuninga na répondre ça lelo nous partons que non clair na ba solution nyonso biso te ba komola bango so to tena social on que japonais train na sima na bango te okosi voilà on a kota na vie privée ya japonais que na ko solution tangila solution grand frère na BCBG nani lelo nani to tanga pe komoni awa avant na bana Fikare maître Fikare oh lelo to mona repa na ye to mona Fikare un temps Fikare aza te aza pepele mais même mieux nazo ndima mais ziko ko lingate que tout le monde a étalé la vie privée na sur dans les médias il y a pas de sens voilà eza que bateau ba sala que neti azolinga accoler savoir na na ba bien privé pour épais ça est net magam ngazana pour ça j'en ai pas besoin j'en ai pas besoin est-ce que bien ngaza na propriétaire na poto ndé nazabo na zala propriétaire na poto donc naza propriétaire na poto na bandaku o eza na valeur ya ba 500 et quelques mille balles
na propriétaire à part nan o madame na ngai aza nango mais o yanga hein donc to totalaka ba bien o bato bazo etalele biso misu mpe baye na mondi ya mauvais ma akangi ndako ya bato photo aye na ndako ya bato atie bafoto na ye wana avandi ana omoni pale nanga bino bajournaliste tellement bakosaka bino trop boye mpe bakosaka bino trop tokosaka bino trop oyebi te nga nakosa bino mpo esani nga nakosa bino mpo esani mpo échange nga nani elongo nangaki japonais oyebi age na banda guitare age na banda musique ti lelo bozoya pa na nga est-ce ngam na ye pa na bino mboye pa na nga voilà donc c'est que soki personnage yango ezosila te c'est que depuis age ya 6 ans ti lelo naza kaka baye oyo tozalaka na bango ebele baza te mais nga lelo naza kaka mpo so nazalaki te me boya vers nga te voilà je pense qu'on arrive comme déjà presque à la fin de cette émission mais Zapondo est-ce qu'on récupérait passeport on n'est pas héritier Watanabe comme on tika mon passeport moi trop. Merci japonais. Il a dit que Batebele, Bazota, la Bisso. Une personne a souci. Tout voilà. Merci beaucoup. Wana tokomi vraiment nke muke to ke na choper na ligne. Japonais que Batebele Batali Bisso. Tous on a besoin japonais tozo proposer yo. Japonais que en tant que bato ne to vivre na mokili. On peut la caméra na biso, websa biso banda oyeba collègue don musicien, petit frère na yo héritier Watanabe na vie na yo. Bola munini o héritier Watanabe salela na vie et ma benini o héritier Watanabe salela na vie devant caméra Batebele ba otala yo partout au monde. Bon. Mingi to zala raté pour na loba mabe ya bato. Merci. Pour mabe ya bato le loba mabe ya mutu. Comme on dit les Français, quelque part la vérité blesse. Nakolo ba vérité morobo quelconque o exact tantôt ma be morobo mais bat ba mona Jesus na Yesu alingini na o ta ba japonais o le sous so nga lingana nga bongo te lobana ka ba bien na lobana ba bien héritier ça il en est bien bien héritier ça il en a marque X yango na de ba bien héritier ça il en a ndenge bino bolo kumisa mari te ndenge bino bolo kumisa ngana lobande bino bolo kumisa bolo bio marque X oui otomona voilà bien ngwana marque X ndenge azongisa su poto ndeko sa ba tourner ngaza na poso makambo kozongisa poto ngaso na bina ke poto lelo lobi na lamuki na ke poto ya problème le na bali moi ça mundele le au sali mariage je suis marié avec une française et puis vraie française ate que ba française ya ba métissage mundi mo balana na mutu mo na France allez et baboti allez ba akomi baboti moi na français na territoire kana baboti moi na sol français moi na komi français mais nga moi so na bala d'origine naé papa naé gaulois maman naé gauloise. C'est une vraie française. Voilà. Hein? Voilà. Donc là, dans le mariage, automatiquement, il faut que mukanda parce que na bali française, na bali moi na mboka. Teko ezabi ya lokuta moko bote. Biso de biko bebisa mukanda tout. Na robebisa na robebisa mukanda nani? Mukanda so yobebande. Ebebande. Yonde faut expliquer bato bino nde bo expliquer bino yum to le bien yum. Mais parce que sans mukanda il faut là. Non, il a passeport. Chali Robert razon c'est le passeport. Passeport on est zapi. Te ala ça bisora passeport. Mukanda na yi. La ça bisora mukanda. Je pense que ça bien. Dans les na une émission na mais la bino dog nanga. Bino bolingi bon.
Mais oui, Rolex, c'est quoi bandi ba problème passeport on a tambola nango neti yoka na bandi ba problème ya passeport on a tambola nango na tambola comme identité parce que passeport ils ont identité na kanda poto na tambola ana gisasa te mais passeport oyo na tambola na gisasa naza na mi balé naza na oyo ya des services champion za champion pianga pe passeport de service bon mona naza na nyonso tout oyo ngam na kindar nango la team des services la team basalela ngai mais balingaka ba récupérer ngo lenga na tigi na ngama kam na bango balingaka récupérer on a tali que za identité na ngai na kopesa bango pona nini po ba po ba memela ngo bangulu na yo koma na problème na yo koma na problème tika na yo koma na problème na immigration ba Kevin Cheval azana o atika na potongulu te oui bon on a te fait mais bon yo bino mo bozo ba te on a problème na kati anti mana hérité ou comment na on a problème na ndenge na sali yo pour vraiment le logo na sina ebisi bino déjà à plusieurs reprises c'est mon jeune frère c'est mon petit frère c'est mon frère nanani nanana et tout consort c'est tout merci moi natika na poto en tant que grand frère ya musique pour bana carrière avant yi asali eloko ya malamu kotikala na poto kobebsa on peut dire quoi réputation héritier watana wana ça langage que lui-même soka kobebsa réputation soki père et ozala bien pona ezaka ye nga na kokota na vie pour bino bo solo la makambo nanga beaucoup mo solo makambo merci moi et est-ce que talinga na merci akima te Olivier akima te batika batika kasi monde batiki wana kasi makambo to benga ngulu so ba memi na poto batiki kasi ngulu yango wana tiko bino bolingi ngulu ko ba memi attaque musicien le atika le kuna komi ngulu atika le tanke ngulu kasi mutu so tika na poto ngulu donc merci Olivier Koba bangulu vraiment Baxana Kevin Cheval ngulu voilà mais to comme l'option à faire il y a émission à biso japonais Kyoto le projet d'avenir et puis pourquoi comment on peut mettre la Kabose na Adjani japonais aïe ndeko bali biso passeport ngo voilà Blick Jonathan good morning le grand formateur voilà merci japonais après c'est biso pourquoi d'abord les choix pour travailler na projet d'avenir et puis pourquoi on préférait les lots travailler na Adjani na Kabose Boulembi pour image parce que hier parce que baza ba frère na ngai ba frère na ndenge moko na héritier n'apporter main forte pourquoi pas Adjani pourquoi pas Kabose c'est mes frères mais Adjani signé contrat ni na signé mais tu sais toujours comme ça non na lo travailler sous bon côté comment c'est pas contrat ndenge au monde na travailler liboso ke na mi sali pena net na mi koti si pena na kata nete eza nazo o esengi que tout ça là ce qui a préparé soit album soit elo mobo na ye na porter main forte et puis basta c'est tout na rokende nango susu mingi te pona ke nango mingi faut et comme Benasco pour la monnaie on dirait confiance en on mokili confiance donc mais laissez pas ça en bois donc vaut mieux tout ça les papiers c'est ça comme on dit la parole s'envole les écrits restent donc tout que non ce qu'on a volé on a alibi on a poche de toute façon on a comme si les gens me prenaient pour un naïf. Celui-là c'est un naïf, on va l'exploiter et puis basta, tu vois. Mais par contre c'est pas ça dans ma tête. Vision na sala pour na patrimoine, na sala pour na nation ngai. Na sala pour na nation ngai que tous alera toujours. Ba maître Semba les grands mécanos ba makamboana. Ba moalim Ahmed Nzinga donc wana penza étage à Souka et puis tu as Anderson Beyuku wana bato ba soutenir ngai tu as ba Yagi Kamena champion na kati ya entre nous tu as ba Bodri Kabuiku surtout que musika tozomona ba Freddy Mputu
tout le monde a Juju Mwanga Playboy bato ba soutenanga na mikili ba Henri Magie et puis tout le monde a ba tête Tendai Maboko Bank tout le monde a ba Tendai no so pembe héritier te na zo pembe héritier aza mécène ya biso tout le monde a ba Mohamed Moleka et ya Charity Moleka Yannick Kinia tout le monde a Yannick Kinia tout le monde a ba place où tout l'air mingi n'Angola ba Seleman Zombi tout le monde a ba 10 Amboka tout le monde a Mandela Weston na kati ya Angola tout le monde a ba Oredezo na kati ya Angola et puis surtout ke musika tozomona siko bakoto pena ya bastate kuna ya États-Unis tomona maître Jérémy Lukante aussi ça na biso dea totala image moko batebele basepe na badire wana ebele basepe na ngote à rapport ya ndeko na yo petit frère na yo Dadi Mola na badire na ye pona Congo na yo japonais totiki qu'est-ce que tu peux dire à Dadi Mola o batebele ba hôtel ba na besoin message na yo na badire wana sepe nango ke batiki yo be yo lobi déjà longwa kala bango ba batiki yo akoza na réseau le bango na TV ou bien zaka télévision. Qu'est-ce que tu peux dire à Dadi Mola et dans la team bon, batika inga wapi? Na poto okete bakesu lelo baza na Gabon et Guinée. Okete des voyages déjà mais yo le siko Guinango yango wana o bakendelaka oza $70,000 $70,000 Théodore Obiangema tokabola katikati ndenge ni orchestre na ngati tokabola katikati c'est bien dit te ngana silika pona manquement ya respect manquement ya respect parce que l'air yaya moko boye pembeni yaya ngazo pesa makamba o pesa énergie na parce que moi je donne aussi l'énergie ya ka te ki nazo betaka guitare bibetela so na beti guitare bosa ilobi na répétition ka bosa ngam tinda binu boya o lakisa boya o kang boya o zo ba image na tinda binu bato ba ganga ngam na bisa bo ganga so na bando bet na kenda yo kana bango do isa makambo na dégagera donc j'ai ça mutu so azan eloko beaucoup étouffant te beaucoup luka façon tout bo étouffer makambo mutu azan nango mais so azan nango ka ngana ba pembe na ba chez Dadi Mola chez Ahmed Nzinga pona Dadi Mola bon pona Dadi Mola soki batinda ki to soki ye mo conscience na e mutu albayi bon tika na luka na humilier vieux wana voilà ako humilier nga te pona zakanga so na inga te me boye te boye parce que boye bige zana makambo mo mais ça pour nous na aussi l'appel l'hôtel boka ite na les marquis japonais immortel voilà ça pour nous comme na soukou courant voilà tokomi na souka ya émission za pondo Ferregola arbitre stade de martyr mais tout le monde Ferregola a toujours combattu Ferregola combattu, tout le monde dit de la coste ndekonayo, mais il faudrait acheter les libaya. Les autres va Ferregola mataki États-Unis lobby ake bongo préparation. Il y a stade de martyr. Là de 1 pour na souki sanayo japonais Kyoto. Azana tube na 4 album Dynasty ezo bimelabiso d'ici quelques jours deuxième volume ezo bimelabiso à japonais Kyoto. Tolito yeba japonais a toujours na Dynasty et réaction negoza nini na romona ndeko na frère na yo Didier Lacoste ali ko combattre pe concert ya ndeko na Chetani Ferregola a combattre te na martyr a combattre te lo on a auto ba tout à l'heure awa polémique azo luka a créé polémique azo combattre te pour combattre faire na ndenge ni ko faire aza faire il est pas à Didier Lacoste Kabose, Adjani, japonais, héritier, Montona Tembeto, Torine. Si vous voulez combattre, vous n'avez pas de et ça, il y a une polémique pour créer des baises dans les moroboy. Pour la musique, il y a netka pesanteur, les hauts et les bas. Comme ma tapeti, souga, so bois qui borbo, ti fuikita. So ekiti susu, o luga su jour, musu pe et ma tapel susu. Mais souga mati wana souga ko kitapeka. Muta tikala standard azati. L'autre monde ba petit na biso ba inance bi, to monde ba gezma wete, to monde ba fabo maestro, metinois, to monde ba binafilé, ba robino. Ponani, liboso bazalaki, ba la ite. Parce que o baye likolo ba kiti pe nanu ba l'équipe o baye sika pe ba matinanu
yango eza bongo diemba te diemba toujours voilà ce qui ça na dynastie oza toujours na dynastie to toyo ko na dynastie te bon dynastie na travaillé quelques nzembo neti ya kakol et puis générique mais nga mona tina nzembo te oh Nzembo te na nzembo te mais yo benga mana dynastie po nzembo te non na tina ngate miso na tete sikona sa na miboma na yina faire te mi oh dynastie ez album anani ya faire idée ya faire rigola idée te album ya faire rigola mais après ça no chance o ya roya na nzembo na te mais sikunga na zuna ngate ngana limbo ndazwa nzembo mais kasinga na zuna ngate sikubo na sani na mi pasula ah te Zapondo. Nga makambo 12 tona makambo nini etala nga te. Nga o makambo etala nga. Soki na sali œuvre ba comprendre que japonais. Nga na beti babiloko mususu lemso ezaka ya biso te. Pour na tangile bino babiloko mususu pe na sauter poka eza émission. Na beti ba successful na emenea. Noko atindi mokanda komi na beti successful na beti somo tro na papa wemba na beti Carolina oe kanga mondi na Wilo Longomba na beti Miss Lolo malolo lolo mba na mewe donc na beti ultimatum na Kofi siko nako prouver batu susu na nini ke nalobaki voilà na beti na moi na beti na ba grand ba grand na beti ba album ba Madilu na beti na ba tebele o ba musicien belé lemso a utika na orchestre moko azu chamuna ko a beti logo et sala et zo ba chef d'œuvre te nga Caroline eza chef d'œuvre Miss Lolo chef d'œuvre ba album ba mené à succès fou chef d'œuvre surtout Jesus na somo troupe ba chef d'œuvre ba solo la bien ba chef d'œuvre ba à laquelle elle est ba chef d'œuvre et to Jesus na nini quoi encore fait de l'amour les marquis et pardon les kebele dit les voilà japonais t'as la caméra yebisa bana monde entier et loko nini japonais zo sala mikolo mizali goya et puis so za ba reprocher ba jeune frère na yo o ya ga ocha bango quoi oko reprocher bango nini zapondo na ko reprocher bango moi je demande pas grand chose. Respect et à la cas réciproque et puis mutuel. Les mouninga yé vers yo soit neloro oyayo azo porter moi Pierre. C'est pas que ceux qui mouninga na porter Pierre en haut et compléter pe na ba manque o ezaro sala matanto et aboutir na quelque chose. Le romoni ke loko wana oyo zaki na ngo posa ozui. Ko bossa na te to ko bandate ko luka yo ko sala ngolem sous directement te ko tinda po 12 ndengera na musique ba ko sala ba ko beto eloko boyete mais ba beto eloko indirectement ba beti tanto dadi mo la ndeka auta ko sala wana yo kasi dadi mo la tia sala makambo wana e uti na yemo et uti na yete za injonction o ya zwaki pan epesi triangle hérité watana de mutindaki ye na yebi makambo musique ndenge ezalaka ah japonais to na suka voilà et merci madame pour continuer l'émission oui que batebele batali biso ba œuvre de la ici le lo ba ko lo bana ete a robeta na ndeka kita Carolina Merci beaucoup, nous sommes arrivés précisément à la fin, j'espère que vous avez aimé. Et on était là avec lui, japonais, vous avez vu de certaines dire naïe ou alobina kati émission lelo ça langage que lui-même, il a aussi des preuves. Monsieur Tony Ngaraboye, en tout cas japonais tu as dit que tu as suka, aux un message no groupe ça qui te pose que soit naté, ils ont dit important que ça na ba fanatique, même que baté belé ba olukon mais on a un téléphone pour nous ça ngamo japonais que groupe ça na numéro de téléphone muto azana pour ça rejoindre nga numéro na ngazali plus 243 81 82 82 336. Je répète, plus 243 81 82 82 336. Muto toi dans la pose au monde ngai
et to azana posa na porté main forte moko boye na groupe nae donc naza indépendant. Boss ilunga kala la japonais naza indépendant donc nazo travailler na tout le monde ou azana posa ya main forte na ngai azana posa ya savoir na ngai je suis là donc na ndenga mabete na kofinga mutute na kozongisa pe mabe na mabete et tous c'est mes frères. Si tout va bien, na qui déjà moi appelle. Voilà. Dans le stade des martyrs, il y a mon frère Ferré. Je serai là. Oh. Voilà. Surprise. Japonais, vous avez la stade de martyrs pour la bêta. Comme ça, le 24 juin, chez Jésus de Néance, c'est le padre, à la continent d'Amérique, précisément dans les États-Unis d'Amérique, l'air Saint-Tima, maman pasteur Astrid Molenge, Clarisse Matombe, Samokoni, moi, ça maître avocat Yannick Kiwidi, à Washington, Jérémy Yoka, la voix de Kinshasa, ça fait rigoler déjà Kitiwana, Saint-Tré, les Kamakasi. Nous saluons Fallon Chirlène et Longa, appel code depuis Paris, à Patricia Castanet, la française, à François, et à Dynamo Kabemba, la belle femme, elle c'est la Lyon depuis Paris, à Déborah Foura la douce. Si nous parlons de Déborah Foura la douce, on voit Élisée Lipanda, moi sa taille, et à Déborah Eka depuis Congo Brazzaville. Merci à vous, on se retrouve au prochain numéro. S'il y a quelque chose à dire, nous serons là pour vous dire. Ah mais na bosani ko pesa ba salutation na ngam mususu. Tout le monde ba joli sinje. Bambote belé et puis sans oublier toujours mon Rodi Fula na kati ya mikili et puis toke musika tout le monde lisusu ba Lili Moke la grande dame et puis tout le monde Hervé Moussoumari tout le monde famille Maladi Mobimba et puis Toubi Kabouikou, Laurent, Babou, Pichou, les capitaines de l'équipe et puis napesi Staffo Mobimba o ya Mbibino et Ambi Bisotou. Salutation et belé entre nous. Entre nous. Cadre, on a presque à Mariano. Ouais, voilà. Donc japonais azali toujours nazara pona musala pona ko promouvoir toujours musala o ya biso ya mboka na biso. C'est pour ma nation tout d'abord, tout ce que j'ai fait, et ça pour la nation et puis pour le patrimoine. Voilà. Il n'y a pas de problème si tu as signé contrat dans mon clause et ça me va ou bien ça me convient. Et pourquoi pas? Merci beaucoup. Là. On se retrouve au prochain numéro Together. Ciao. La maison Stelmach vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmach vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Stelmach.